Bomoko la Chine. Bozala na bomoko te na likambo nyonso bokoyoka. Ba Chinois ya Karine Mokonzi. Bokeba na likambo etali bomoko la Chine. Kozala bomoko ezali likambo kitoko kosakana te. Menga papa robo na koloba kutu bozala na bomoko te. Oui. Boyokinga bien bozala na bomoko te. Na opposé na tie opposition. Oui. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ngai na bandako tala toujours bande bandaki bomoko ya la Chine. En tout cas, nazalaki na opposition te, na moni yango eloka bien, po ezape eloka bien. Mais sikoyo na komi na opposition, pourquoi? Parce que bakomo lobela, bakomo lakisa makambo etali ya bekolo. Culture eza mabete. Mais tangu na landi ya liboso balobi po na ba Congo, territoire ba Congo, na mboka Rovino a expliqué. Alors, yemoko pa lobi bien, mbala liboso ayebake na ba Congo ezalaga na 25 ethnies. Mais bino ba Congo obozolanda, makambo ya lobi, bokomona neti bino pe boyebaki te boyebi sikoyo. Mais bandeko eza danger pona likambo ya mabele, likambo ya territoire, na likambo ya bekolo. Foko ye bango ba Congo, bandundu, eza mboka ba Congo, en plus, capitale eza Kinshasa, mboka ba Congo. Sikoyo na kata capitale, toza kaka na ba Congolais te, mais toza pe na bétranger ebele. Même mokonza mboka alobaki bien, armée ya Congo na police, ezali infiltré jusqu'aux dents elakisi, nzoto moto soki microbe koti, e bandi na suki ya mutu ekiti na linzaka, eko suka na minu. Alors, foko yeba, ba policier o wana bazawana, naba ya armée o président mokonza mboka alobelaki, soki na tuni bino banani, bino bokoloba nanga, bauta na Rwanda, bayaki na Kabila, papa, bokoloba bongo. Orke, bato bayaki na Kabila, papa, bakoma pe ba papa, misu bakomi na âge na biso, misu bakomi na âge ya Yorobo, o bayaki penza mike badolescent, bakomi na âge ya Yorobo. Sikoyo Yorobo ali Congolais, tuna Yorobo atangi wapi? Yorobo atangi na village na bango te, atangi na Kinshasa. Donc, tangu mokonza mboka Beton alobi, na bambila na bino bazali ya kokota tina minu koleka liyenzi akota na musapi. Elakisi ba oyo bakoli na Congo, ba oyo batangi na Congo. Donc, bana mike o bayaki badolescent. Batata na bango, bakoko na bango, basalaka pe kaka. Mais bana wana, moto basimbi relève.
Donc bango wana basimbi oyoyo bakotiti na lino. Siko batangi wapi likambo yango eza susu wana. Alors na ba Congo mingi batangi kuna. Na Lubumbashi mingi batangi kuna. Sikoyo o batangi na ba Congo. Batangi na mandeko na biso ba Congolais bo confondre te. Eza pe na ba Congolais ba utaki na l'Est. Batangi na ba Congo. Bavandi pe na ba Congo. Bazosala pe na ba Congo. Mais parmi bango eza pe na ba étranger bazali infiltré na sima ba Congolais wana neti baza ekolo moko. Mais bazali ba paya ya mboka mosusu. Nakanisa bozo comprendre nga bien. Neti Inos B aza Congolais. Siko Inos B soka lobi tokende na laksabino batata leki nanga na ba mama leki nanga. Soka lakisi bino batata leki na ba mama leki ne bazane longi neti alegra mopao bokokamwa bokoloba a Inos B tomona ko elongi kokani mwa ndambu na ba ndeko na biso ya ngambu ba Rwandais. Metangu alakisi yo bandeko na ye bazane longi neti ba Rwandais. Alors okondima baza famille ya Inos B. Donc eza facile na sima ya Inos B bato mosusu pe ba infiltré. Na kanisa bozo comprendre. Alors eza pe sikoyo na bapaya mosusu baza pe nelongi ya ba Congolais neti yo nanga. Ba infiltré na sima ba Congolais. Par exemple bauti Uganda. Baya lokwa baba na mike baya na batata na bango na bakoko na bango batindi bango bakinetanga na interna kuna bakotanga surtout soki balobi foko yekola na langue ya mboka na lingala ata balobi te me bana wana bakokoma koloba Kikongo bakokoma koloba lingala bien. Alors sikoyo soki bana wana ba papa na ba bakonzi balobi bon bokokoma so bakonzi ya mbila bosimbaka sécurité ya port ya Matadi to ya kompani boye na Matadi to na Goma. Alors bana wana babando solola na ba travailleur na Kikongo. Soki pe na Kimpese bano na Kikongo. Soki pe na Madimba na Kikongo. Soki pe na Kazangulu na Kikongo. Soki pe na Kikwit na Kikongo. Donc kote nyonso wana bakozala lokola soki bali bana ya benfiltré bakota deja na kati ya basoda na bino na bambila tina minu elobi mokonza mboka elakisi baza na bit tina bakoti tina minu. Alors loka baza na bit foko yeba ba territoire na biso ezali toujours zamba eleke belé. Donc soki na lobi neti na Bandundu parti bato ba vivraka ezali kaka moins de 7% na territoire nyonso ya Bandundu. Bazamba eleke belé. Bazamba pe artificiel te. Ba savane na ba forêt openza ebotama ndenge nzamba sala mokili. Ezate bazamba o batilaka biso na poto awa ya kokunda banzete non. Donc oya tiena nga tembe mata avion bo mataka pe na moi okomona neti Congo ezalaka inhabitable meza na bato. Mata na avion na poto awa longwa Portugal kende ti Hollande. En tout cas obandomona bazamba oyo artificiel me bandaku na bilanga okomona ngo ndengo lingi bando longwa ki Portugal tiokomi. Mena kati ya Congo kaka okomona zamba na nenga kosakana te.
soki Kinshasa eza na population ebele mais eza kutu na zamba monene kote Ntsele kuna na Kinkole Maluku sikobo kanisa Kinshasa ezaka neti lidodo neti liyanzi par rapport ekota na ba Congo ekota na Bandundu ekota na Équateur na Ozaï na Shaba na ba province wana nyonso. Alors elakisi ba parti oyo ya vide ebele donc bakoko créer le bino ba etni mususu be kolo mususu ba etni ouais ba créer ba tie bango pe wana ba tongi pe bandaku ya mabele ba tie bango tout d'abord ba tiaka déjà bozana ba territoire o ezalaki te na kati ya Congo oriana tanga kombo me boye biango ba territoire wana ba créer ba tia pe batu pena ba territoire wana okoyoka ata mukolo moko te ezala eza na leste ke bayaki babomi batu batombe bandako boko tikalaka koyoka ngo te loba batiela bino histoire alikuta. Alors bato bavandaka kuna basalaka pe bilanga mibali baape na armée na police bana pe bakendeke classe tango moso na mboka te mais na internat. Donc awawa la Chine ya Karine Mokonzi pe batu nyonso tangu mboka Robino azoloba makambo etali bekolo ye moko kutu ayebaki yango te aye koyeba ngo po atangi livre ou bien atangi quelque part na internet mais ezali histoire fondée par tout pièce basali yango na livre ya sika. Soki Bible kutu basanzaka maloba chaque année babakisaka to ma modifié bakosi bino ezaka ndenge moko ezande ça dépend ya éditeur ça dépend kuta motei te mais ya éditeur ya compagnie oyo édité Bible wana ebandi nango pe lelo te ebanda banda kala batiaka biloko babakisaka bamodifiaka na Bible s'il vous plaît. Alors soki Bible kendeke bongo bongo histoire mutaninga yeba histoire ya tribu na ye en tout cas ba livre ezali pona koyeba ngo soki mboka Robino alinga pesa ngo Rovino oui alinga pesa na chez Mokonzi histoire vraie alors faut bando pesa bino histoire ate ya 1400 aya kopiaka bino te ba livre oyo ebimi na 2000 ans non même ba allemand baza na histoire ya ba Congo ate ba 1800 ba 1700 mais zali bien koleka o mboka Rovina lobina bino ba Zaïre Bandundu yango lelo o Congo Zaïre ekomi na 25 provinces toujours pona bakosa bato babakisa bato bazalaki te yango wana Angleterre akorefule bato na Rwanda po kaka babakisa. Est-ce que bino boyebaka ke na Uganda eza na ba indien baza ba Ugandais mais bazanga village bazanga territoire bakoma kosenga tout le temps bapesa bango mabele territoire na bango etini na bango pe baza na territoire na bango na kati ya Uganda po foko yebaka ke na Uganda bendie bazwaka kaka nationalité te mais babotamaka penza ba Ugandais. Donc nena loba na bino boy tango bomonaka na Congo bozana bendie ebele elakisi te na réalité bozana ba indie ebele bozande na ba Ugandais ebele me ya bendie. Alors bandeko même moral na likambo etali etini ezate
même moral na makambo etali ba province eza te. Tangu na Europe baza kosangana etia communauté européenne ba frontière ezalaka te na Zaïre na planète Terre kaka na Zaïre bakomisi yango 25 provinces. Kaka na Zaïre minere na bango batekaka susu bango moko te. Pays voisin azoleka na ba télévision nyonso peza confirmé na Banque mondiale na mokili mobimba bango nde baza ba producteur ya coltan. En tout cas ate kolekela niau te mempuku kolekela ye yango wana na shemokonzi même moral eza te. Ezala ata moke te na makambo etali oyo mboka Rovino aye nango. Bo se opposé, bo imagine na kati ya territoire neti ya Bantandu po frontière ya Kinshasa na Bazaïre ebandi na Bantandu. Ba etni oya tangi na territoire ya Bantandu eche na somo. Na waninga ko bakisela ba mayombe eche na nkele. Ba manianga heureusement ache penza te na kanisa risque ezana no kote kuna. Mais territoire oyo yo batie ba etnie belé so botali bien ezape ba territoire oyo ezana ba internat ebele. Eza ba territoire oyo yo ekende sango banda kala. Eza territoire oyo yo ezape ba cité d'ambiance na kati ya Bazaïre. Donc ndenge moko pe eza na Bandundu atana na tangi te na yebi deja ba territoire ni na Bandundu ba etnie sika ekobima ndenge ezobimela biso na ba Bukavu na ba Goma betinie belé na zolobela kaka ba Banyamulenge te po Banyamulenge tango ebimaki botiaki crise ya kosakana te. Alors misusu bakoyebisa mutu moko te pona boganga te bopike crise. Ba etni eza ebele ebando bima bokoyeba pete. Yango wana bozala même moral te na likambo oyo. D'avance soki muswe kozala na yebite. Ngeloko na koloba na bino na la Chine to bato balinga Karine même moral kaka na makambo etali Karine Mokonzi. Makambo etali mboka, makambo etali choko yo salaka, makambo etali makila nzoto na yo zala na kokeba même moral ezate. Soki kutu na makambo etali Karine Mokonzi même moral ezate. Bongo sikoyo makambo etali etini mboka na yo na mabele pour kokozala même moral. Même mboka Robino akotanga bakombo ya basite oyo elobelaka Karine Mokonzi mais bozala sur et certain misusu ayebi yango na mutu akotikala kotanga ngo te voire même azoka kilo na munoko po prononçango elakisi même moral ya te. Soki bongo te elakisi lichete liliete. Mais elakisi en bref même moral ya te. Elakisi bomoko ezate. Yango wana koma na makambo etali ekolo. Makambo beloka kolia akokolobela naye. Mais etni atangi yango na facilité yepe mbala liboso ayebi yango po atangi livre wana ton internet ton Wikipédia. Non. Bandeko mundele ye moko azolakisa histoire bazolobela ngo na bachaine ya mindele eza fondé. Belge moko alakisaka te histoire ya Congo bien. Allemand alakisaka ngo kamwa bien oleka. Moi bazonga sima ezate posa alakisa ngo avant basala ba Schengen ona Union Européenne.
donc moyen zonga sima eza te po se bima na balivre etekamaka moto toya nango nga mpe na ye nango na bapaye ebele na Angola baya nango eboke. Donc histoire ya Zaïre surtout baterritoire ya bakongo babandundu baba Zaïre bakinshasa même na kati ya Zaïre bachange histoire. Angola aza nango eboke, Congo Brazzaville aza nango eboke. Nakanisa bomonaka ba Congolais ya Brazzaville non, bomonaka bango bazali di tribalisme koleka n'importe quel bato. Nakosi bolobaka ba Congolais ya Brazzaville balingaka koloba lari na bango ki Congo Air nyonso même na ba feti na bango. Alors bayebi pe makambo oyo ya Zaïre na oyo ya Congo Brazzaville ndenge moko na Angola bayebi ya bakongo nyonso eza écrit na balivre na banini neti nga balivre ya bakongo nazwelaka yango a partir ya Angola oyo ewuti na Allemagne banda lelo te banda nazala moke nazwa yango deja naza formé na makambo etali bakongo bo comprendre. Alors soki mboka rovino bandi alobiango ye moko na monokone mbala liboso ayebike na bazai na ba Congo ezalaka boy. En tout cas oya lobi na bino eza makomami manipulé makamba lukuta ezebele na kati mboka rovino mutakosi te me yende bisika azweli ba information eza lokuta nyonso te babaloli kaka ndenge na lobi na Bible bashanzaka makambo ponga soki na lobi na lakisa likambo bakoma na Bible mosusu na Bible yo oloba muta edita kiango a edité modèle mosusu eza ba mezo ebele ou bien koloba elaki révélation ya mutuboy ou bien koloba kotangaka Bible wana te wana eza mabe babakisaka tangaka Bible nani oyo bongo entre ta Bible ezali livre moko sacré mais gloire à Dieu ate babombaka ba Bible wana me balakisaka el moko soke na Vatican okomona ba Bible ya ba 1400 soki pe babombeli yango alors oke na Amérique latine okomona ba Bible ya 1400 po bato baka na Amérique du Nord na États-Unis na ba Canada tina Amérique du Sud bauta Europe. Donc tango bakende kuna bakende na ba Bible ba o bakende pokni botanga kango na histoire bakenda na ba Bible. Donc bazana ba Bible akala na kati ya ba ndaku na bango na ba bibliothèque bazana ngo pe partout neti ngai pona yoka ke na Bible ya 1400 1500 te ya 1400 makambo bakomaka inceste ezalaki te eza makambo ebele me nake na likambo yo mwa moko eza nango pe ya kilo te me mwa moko na télévision ya ba Argentin bazoloba ngo pe bien ba Bible pe eza wana. Donc na Bible akala inceste ezala te parce que inceste ezalaka te. Donc lisumu moko te ezala obima na ndeko na yo leki na kulutu ezala te. Alors ide wane yaki foko tia yango na 1500 ndenge mokili yako kende nga pe na elaki choqué na lobi koma bakeloba makamba boye na télévision monene mais lokola baza na ba Bible yango ebele ya 1400 bango kaka te ezati na ba pays mosusu soki pe na tali tango Adam abotaki na Eva siko bana na bango babotaki na banani na bamanga na basafu na banyama mais non babotaki bango na bango donc ezate ezala te
soki totali biso moko bakoko na biso babalani bango na bango ata cousin mais babalani na famille awa na poto tilelo bato ebele babimaka na cousin na bango basambelaka pe awa na poto soko bimina cousine na oto na cousin bokoko balana eza inceste te loba cousin moko soka ndenge nini mais eza te faut vérifier yango bien bokomona wana nazwika parti moko likambo tomonaka pe grave parmi ba grave mais bachanzango na bible bakotisa yango po etiaka grave etiaka mpona koede nkolo te mpo ntango toyokaka bible mpona tokende mpona kokumisa nkolo mpe mpona vie éternel soki éternel ouais éternel mais bango bachanzango mpona vie éternel te mais mpona vie ya mokili oyo to vivre lokola banyama te mpo nyama mpa na bango inceste eza te alors to vivre lokola banyama te mais lakisi te banyama baokende na lifelo nakanisa bandeko wana eza kaka makambo ya bible te naye kolobela awa mpo wana eya makambo na nga te me naye kolobela nde makambo ya bomoi ya moto Zaire wana Congo ezali en labo siko moto na moto territoire na yo na zamba na yo ata eza inhabitable foko protéger yango keba kotielaka bino ba etini moko boye surtout soko oza mu Congo oza na Bandundu oza na Bazaï soko moni etini moko suspect batangi kuna boluka bo vérifier yango soko ezali ko informer no ka ba Congolais te informer na Bangolais informer ba Congolais Brazzaville parce que ba Congo eza muke Bazaï Bandundu eza munene ata bakabola ngezaka munene mais leki ba province ba territoire ba Congo mususu wana te nebele neti na lobi territoire a Wige eza munene koleka Bandundu territoire a Zaïre toza na Kabinda ba territoire ba Congo na kata Angola kaka eza minene pe ba Congo o bazana Angola bazana mbongo bakende formation militaire presque 70% à 80% ya ba Congo baibo beta munduki même akende formation militaire te ba Congolais Brazzaville bazali ya Gabo pe bali kaka oya Angola bakoki ko libérer Bandundu na Bazaïre soki esengi esalama po bazape na poste likolo na kati Angola ata bucha yango kate wana foko yebaka yango très bien yango wana ba Congo ba ko bambela bino ba etnité bozala mayele et puis ba Congolais o bakendeke kotanga na ba Congo Bandundu bolingaka te bekolo mususu ya ba étranger ba infiltraka na sima na bino bo keba parce que ata bino kote kuna boali ne bekolo bomoni ke bandeko na bino bakufi mingi na guerre alors ba oyo bali bapaya bétranger ya bapays mususu bango boya na bango te po baya kosala ba ethnie na ba territoire mususu parce que pai na bino babomi bandeko na bino pe basaleli bino ba territoire mususu même itango boyokaka ke na bakasai basoda congolais boape na ba video nango bayakaka boye bato mboka babima babeta masasi bomoni bango penza bilongi ya ba congolais na ba uniforme ba congolais bango moko pe ba filmaki en tout cas na mukola lelo nga video wana na koti yango doute surtout lokwa na moni video basoda congolais pe bakoti na ba uniforme bakomi na zamba na ba jipi penza ya ba congolais
bakomo longola betiketi wana yebesine ba congolais ba longole lamba likolo ba changer ya likolo bati pantalon batie siko besine ya Rwanda bazongi na bango ba Rwandais siko bazongi ba Rwandais balingi batake tango bakotake basilisi balati na bango pe batenia ya RDC ya Congo bakozonga na bango pe Rwanda te bazokuta na bango pe na basoda mususu ba Congolais bazopesa na mbote surtout lokola mokonza mboka lobi tina minu ngamu na belaka kari d'antenne na yebi bien linu ndenge salaka pasi vomi baloba na yo bakoti basuki na musapa suka wana liyanzi bakolongola ngo metina minu wana bokeba yango wana ngalo kwa na mukongo fona protéger oyo na yekola bien plus de 40 ans bana nazala mwana naza formé na makambo wana ata na buka biki baza koyebisanga tout le temps naza formé na yebi na kati Angola nazwi pe formation nango na poto na continuera formation nazwaka ngo na bakongo ya Zaïre nazwaka ngo na bakongo ya Brazzaville nazwaka ngo na bakongo ya Angola pe bato batanga pe bato bayi makambo ebele tina poto banda nazala adolescent donc nazala formé pour na défendre territoire koyeba ata na théorie na ba livre o eza vrai na faux alors o esalami sikoyo eza faux même moral eza te na likama mboka rovino peze makambo oningo akolobela biso na chez mokonzi oza na droit oloba o nyonso olingi mais zala sire opposition ebandi olingi kosomba muntuka sudouane benga Denis Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko olingi kosomba muntuka sudouane benga Denis Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.